Non, ou même sur un concert. Orchestre ni Roubeta. Bateau Iberi Boui. Non, papa. Ah, on a premier mall, on matin à deuxième niveau. On commence la salle de jeu Win Game. Poto Sakana. Piso Basso. Hey, hey, hey. Bouina Izalaka. Salle de jeu Win Game. Izali Pula Moutounianto. Uzara Mwana Mukato Mukuru. Na salle de jeu Win Game. Tuzari na Bajarukula. Machine OK pour les adultes et pour les enfants. Machine jeu de guerre. Jeu moto. Jeu voiture. Jeu basket. Jeu bowling. Jeu voiture double volant. Jeu voiture empreinte. Jeu voiture enfant. Jeu vélo enfant. Jeu crasi crocodile et popcorn. Papa maman. Et tenani tout ça kataya kusakanaba. Biso. C'est déjà Win Game. Et sika kobungate. Avenue Cornel Lukusa King Kombe. Au premier monde. C'est déjà Win Game. Au deuxième niveau. Ah, les enfants. Vous êtes joués. Oui, papa, tu as joué. La maman pas ça que jouer. Oui, papa, n'a pas que jouer. Patron, avec que jouer. Oui, papa, Nazako joué. Et Sobe, Ozako joué. Oui, patron, avec que jouer. Tout le monde vous a que jouer. Oui, papa, Tozako joué. Na Win Game, tout le monde tout a que jouer. Bonjour à le ministre de l'Elienge. Depuis si bien bote mingi baina so balanda biso a tout ba s'abonner na bango à notre chaîne chez Mimi Alema, hein. La chaîne s'enchaîne, la chaîne qui ne s'enchaîne pas. Le Carrefour des stars ya yo yanga ya papa na kuna ya mwana mwasa na mutema mabe ya pelenda ya Nabuzengo ya don, hein, ya Showtime. Il y a le ministre de Neuilly, il y a des stars, comédiens, artistes, nyonso babi Carrefour des stars chaîne toujours dans les soucis de promouvoir notre culture africaine. Dans les canaux ces amis, bande koba bolandi, ça là en fait il y a bien les mazwa initiative pour créer entreprise pour oser la chaîne là bien entreprise parce que ici là on nous paye bien des ce moni Neuilly yengi na baspect aboye, c'est grâce à cette sœur parce que azalaka de quoi mundele do ye comme pour son indexicale ya ba noir comportement na surtout comme mundele pe mundele ngo ya wapi ya Canada ba canadienne ba kosa na pas trop ka ba français. En tout cas la pesi bino mbote mingi ba etu ba vendre na France ba etu ba vendre na Angola ba bi ba tenta de kuna biso Angola yango mbongo ngo ezara soute na Angola bosama ba bi ba tu nyonso ba ya kana pona ba esikoke bana basi la pesi bino mbote mingi eke faut botika ba makambo wana moi ça ba to souffrir internet si voisin mususu sala ba santa bu asala ba mouvement ya makasi ko ba fute moi quelque chose parce que ça va chaîne mususu ba futa bongo lo kwa biso te aponga nga ici là mon pays te on a muta sala mais récompense li futi moke muta sala mais aspect physique na ebonga te so bozui derrière pelenda so bozui pena bo sala rétrospectif il y a ba émission nga na sala en tout cas musale transformer ngai musale transformer nga donc il y a quelque chose il y a quelque chose de spécial qui est entré dans ma vie donc à cause il y a Carrefour des stars et maintenant ils ont battu mususu oyo bazaka pe wana asala kana ye mais visage na ye figure na ye aspect physique na ye moral na ye tout consort et tikala kaka ndenge ezalaka toka liboso parce que salaire eza moke parce que les foot eza moke ba avantage eza moke siko yo moto ovandaka na poto oza na posa mwa $10 o moninga azwaka ava azwanga matina mbeto asali ba démonstration moshufurene ale yo siko lingo ya ko escroquer ye ka mwa $10 na ye na na lokuta ki yote na otielo biloko moko boye na kostindelo boye na kozongiselo boye bandeko mibali en tout cas faut kozala sérieux dans la vie faut kozala sérieux tokela bandeko basi bandeko nanga même no lisolo eza lisolo moko boye ya mwa mawa mais nasuka nango nolienga lobebele eza na bandeko moko bayebanaka na bango kaka bayebana kaka bayebani etanki kaka ba ami moko ayo kindi poto mususu atikana ye ana kini
donc atikali na ye na kini awa bandeko balandi le ministre Emily Yenge mwana mwasi oyo atikala na kini avant mwana mwasi akenda poto akende poto mwana mwasi wana abandaki kokombattre moninga parce que physiquement boye moninga alekaki na kitoko alekaki na taille na makambo nyonso ye azalaki sikoyo koanvie moninga donc alingaka koma donc avande koanvie façon ndenge nzambe asalelaki moninga ya banda komonaki ete fale ye basala ye ndenge wana ekotaki na mwa lokola jalousie abande kolingi kobebisaka barelation ya moninga ekomaki ntina ide na niveau que publication moko ya mabe eleka na ba Facebook kaka parce que mwana mwasi wana na relation moko boye na poto mwana mwasi wana aluki mwana mwasi ya mwana mobali wana atindi bafoto ya mwana mwasi wana ya normal basala bafoto montage nyonso tunaka mpona babebisa réputation ya moninga en tout cas moninga nzambe asunga ye réputation ezala nango mpe lave makambo yango mpe simba te basala yango kaka pour une heure du temps et puis elongwa nango nzambe akosala moninga mosu wana ake poto mais jusqu'à maintenant mwana mwasi nazobenganga azoloba nazocomprendre te so navandika banimero inconi ya poto ya code ya mboka kote camarade na ngai nakenda babenganga kaka komona kaka oyo nalingaka yo mais olingaka nga ndenge nini otikala komona nga to bamonaki foto nango na Facebook bilo mona bongo bon mosusu mpena mpe fille mpe omona bandi mpe bon mosusu mpe amona nga na Facebook mais ntango ya kovanda mpena en réalité mosusu jeune garçon te komona na Facebook ntango akokende badetail omona azomona famille ya mobali wana oyo ekote mwana mwasi wana abalela na bandeko oyo na bana mibali bayaka kolinga ye donc mwana mwasi wana azokende kopesaka nimero na ye partout nayebi te ye eloba nango ata ye moko nolienge ebe te na lisolo nayebi te azokende kopanza sango epa bato kenga nazaka mwasi ya ndumba azokende kosalelanga bakope ya mibali nakomi kovandaka botilelanga foto ya motakala mpo daye basalanga bafoto montage na Facebook na kala ya cela 2 ans passés comme ça déjà heureusement likambo yango epela te loka makambo ezopela mikolo neti ya mwana mwasi oyo lulu ya ngai telemo ezalaka ya lokuta bazwaka foto na nga normal abi tellement biloko ozalaki nango mpe ya liputa ya montage esimbaki nango te mais sikoyo nazocomprendre te omonaka na vasi oyo bazobenga nga natina foto ya mabe nazocomprendre te mais ntango nayo kokota vraiment nabina lukano moto na Facebook omona omona baza na lien na camarade na nga na bandeko balandi nayebi te mpo kaka nga nalekaka na kitoko yango asala nga ndenge wana ye kuta azwa ngolu akenda mais nga na sedeside na ntina ye kotika na biso koloba na ntina ndenge wana mabe te parce que afinganga mabe alinga tout asambwisanga abebisaka réputation na ngai mais esimba nango te en tout cas bandeko balandi mwa lisolo ezaka mwa mokie kaka ndenge ndeko oyo apesinga alobi natulela ye mwana mwasi oyo alukaka nini na vie ya moninga yo oso okenda poto ozwa ngolo okenda poto ye azaka na moya ya Kinshasa oyo aza na ye mpe na famille ya bongo te ndenge mo obengaka ye famille ezanga titre atikala na ye kaka na famille ya boye sikoyo yo nini kaka na ye yo okenda poto te ye avandaka ne ana Kinshasa atuka bandeko balandi nga mpe tanke Noeli mabilobela si bopesanga kombo babi diva de la presse aigle jaune balobi boye bandeko balandi omoni kitoko ezaka don oyo nzambe apesaka moto nyonso so basala milienge kitoko nayebi nalobi na nga te na mikumisi na nga te mais so basala milienge kitoko mosusu basala dira epenga kitoko ndenge wana te mosusu bote oyo dira aza nango na buzengo aza nango te bote oyo na bo aza nango don aza nango te donc kitoko ezalaka catégorie par catégorie bato baza catégorie par catégorie donc nzambe asalaka ayeba po anini asala ye noli aza makolo minene mponga aza makolo minene fort baponaka mpe etonda ayebi mpo ani asalaki ngandi aza makolo mike nzambe ayebi mpo ani asalakaki ngandi kuna azala pembe nzambe ayebi mpo anini kuna asala azala mwindu donc eza te likambo ya koyokela moninga likunya moto biso efale nde moninga oyo atikali na Kinshasa ayokola ko likona yo moto okenda na poto bayokoma koyokola kaka moninga likunya ka yo moko en tout cas eza bien mpe tochange na comportement na biso comportement oyo eza mpenza eza mpena bacomportement moko bien te bacomportement moko bizarre bacomportement oyo ça nous déplaît totalement bacomportement oyo ça nous déplaît totalement yo ovandaka na mikili ya poto mais olingi kaka toujours kocréer rando na moninga tuka bandeko balandi comportement oyo eza bacomportement moko mabe eza bacomportement moko ya kotelemela mpenza yo soki enda poto osolonga po so ovandaka na poto oza na valeur bavalorize
soki la prototype pe mwana mwasi abakava na kini yo latuli nini kaka soki moto aleki kitoko ezanga ye oleki na ye aleki na kitoko me oleki na avantage mpo oyo mati azo liboso na ye me ye pa aloba koya kaka donc il faut tikaka bagion na ya bafugi donc vanda na poto na yo na ndenge na yo tika bagi ya luyenge fo ezala lokola basere lokola baya mimi ya lema vanda na poto mo ya Canada mais ana mbongo na ye acréé mpo entreprise atie bato ka bamilingi baosala fo ezala lokola babato lokola ba Jean-Michel Lombaye Movier Dicker avandaka na poto mo ya France asola ndeko bazali tokomi na suka ya ministre ya émission na biso le ministre de Luyenge. Merci na yo mpulandanga, merci na yo topesaka batoli, merci na yo mpulandanga, merci na yo topesaka batoli. En tout cas, je suis Dicker avec vous. Batoli na bino ça me va. Napesi mbote na ngai na Movier, na bi père oyo asala po nation congolaise bagene lokola babiso oyo tokozala mpe na elenge osala mosala baka mibale baza mwasi moko na mobali moko eza Movier Jean-Michel Lombaye Coupi ma sœur chérie Mimi Alema Ange Gabriel. En tout cas napesi mbote na nga na Barouk maître avocat babi na kina maître avocat lokola yo tozoable motambaye lokola yo tozoable napesi mbote na nga plutôt na Derei Pelenda na Buzengo Derei lelo na bwaka bato ebele te fo bato wana kaka oyo wana basalaka bolamu bakontinue mpe kosala bolamu esalaka biso bien ebona libongo à la prochaine numéro de Rana Lima.